Yo kaka Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB Kinshasa et l'équipe partout. Mbote bandeko bolandi boza ebele libosa ba poste de télévision na bino pona kolanda. Magazine na bino bolingaka mingi Kinshasa na biso KNB. Mokolo ya lundi tolakisaki bino soki mama to papa na kati ya ndaku azalaka kanda to alobaka ebele bana bapesaka bango kombo sonki bango bayeba mpona koidentifie baatitude na bango. To constater que na ville ya Kinshasa na bandaku mingi bana ebele bakoma na ba comportement ya kobamba ba parents ba kombo mo sobriquet mo bwena ndako okake papa tamsu komele papa Jules na pesa ya kombo vie Goliath. Papa Jean comme attend sous baramoto yango lelo tonto yeba na to tuna bakina so ba pesa ba parents ba kombo pona nini eta ke mwana na ndaku na ba parents to pesa ba kombo parce que ba comportement sur papa vers bana au moins papa mususu akanda kana na bana papa mususu c'est bana te so ka yeba na ko à l'aise au moins pesa ti kombo baramoto ndeso to pesa papa so kombo baramoto pour parce que la kanda de so ka yeto bi baramoto aye moi to mi à l'aise mais so ça te sentir que to vivre à l'aise mais so papa ina ndaku buso to baramoto aye mwana yebela eza malamu te bana jamais bakopesa papa kombo hata ndako fena bana kopesa kombo wana komilika mususu ata kutu nasala bangalo mwa esengo te bakopesanga kombo te ngana papa soki bamopesanga kombo seke bamomankenga ezala na faute ya baparent eza faute ya bana le musu mwana osala mabe papa azodike mwana azomona o mabe azomona mabe na sansini le musu azokende bagroupe moko bamabe ya badiamba ya kikuluna tanga yana ndaku papa le mso alobeli likambo azogangela mwana tala nzelo zolanda mwana akomisi papa lokola ennemi naye ali ba former kombo mo ba benga papa te papa nenga azana papa nyonso azala na tana azala pe kanda ermo pa azala pe ne bolanda ndenge bakino balobi na micro na biso KNB. Alors conseil biso to kopesa na ba parents ezaka que faut que kolongola mo esprit ya méchanceté o ba parents misusu bozala nango envers bana. Mwana papa moi on anda ko sekaka tozala toujours kanda mwana tata za likambo moyen ayebisa ezate parce que il met en non na bien te mwana ebelo toujours na kikanda ya mwana bakoma ko surnommer bino bakombe belo mwana tom susu papa Paul koma vie Satan pona nini kikande leki yango to singa na ba parents un peu bo meka ko la gentille bana bino ba bando pesa bino su bakombo te Kinshasa et l'équipe partout. Le même mardi, on a tolakisaki ceux qui musiciens longue orchestre oyo ya bandaki ceux qui alinga ça succès a comme ko critiquer et si kazalaki. Wana des jeux ya ba parolier oyo ba koma ko sala ba musicien parce que ba musicien pe ingratitude eleki. Biso na KNB to ba kaka na ba musicien ko somba nzembo to pe ko interpréter eza nango likambo sonité. Mutu mususu akoki kozala na don ya koyemba me ya kokoma te. Mais mutu mususu akoki kozala na don ya koyemba na ya kokoma mutu mususu pa kozala ka uniquement na don ya kokoma banzembo me ayembaka te nyonso wana il faut bo se servir nango yango nde ezosala ke musique etombama ensemble ya texte mélodie arrangement nde esepelisaka ba public donc ba musicien na biso bozalaka na fierté ya kotanga bakombo ya ba parolier oyo bakomelaka bino banzembo ezalaka bien yango nde pe kosala ke musala na bino ekende liboso Kinshasa et l'équipe partout. Mogola mercredi to sala ki constat ceux qui remaniement salemi ba ministre entre mingi bazala na politique ya continuité té par manque ya documents au sein ya ba ministère oyo ekoki kozala lokola guide pona bango.
XXIe siècle, l'histoire sur la gestion, il y a un grand homme politique qui a Congo. Malheureusement, ils ont la oral. Alors qu'ailleurs, homme d'État produit sa mémoire sur vie, gestion des choses publiques pour permettre à une successeur et une génération future dans la guide ou permettre à bango la misala avec référence soit positive ou négative. Net local après remaniement au gouvernement, tu constateras que la plupart des ministres entrant au Mbalanaye Liboso au sein du gouvernement, parce que la difficulté de gestion des ministères ou confier à bango, on remarqué que le manque de politique de continuité est dû du fait que le ministre prédécesseur a fait effort pour chaque fin de mandat produire sa mémoire sur la gestion des ministères pendant son mandat. C'est-à-dire la difficulté à Koutanaki Nango, à résoudre la difficulté politique à tracer qui pour le ministère afin que permettre successeur naie tant que bana misala eza lokola guide naie pour empêcher cette pratique de tourner sur place chaque ministre ce qui a à memaka politique qui contredit les actions lancées par son prédécesseur. Biso kanbe toko souhaité ezala exigence pour na ministre nyonso na fin ya mandat nae a produire sa mémoire sur la gestion ya mandat nae. Parce que na pays na biso ba bibliothèque ou expérience na bango elinga qui est servi mboka na biso ba kufa sans avoir écrire même ba mémoire na bango lokola Mobutu, Lumumba, Simon Kimbangu. Na ba oyo baza envie lokola Antoine Kizenga pe Etienne Tshisekedi soki ata bango moko bakokoka kokoma lisusu te mais ba oyo baza pembe na bango bakoko sala effort ya kokoma mémoire na bango sur leur combat politique pour servir génération actuelle et génération future. Kinshasa et l'équipe partout. Mokolo ya jeudi de l'accès qui n'est pas chercheur britannique ba outi ko prouver que consommer 2 tasses de café par jour et que diminuer le risque de cirrhose de foie. Cirrhose est une grave infection ya foie oyo ebebisaka organe digestif wana. Ils sont caractérisés par un remplissage progressif il y a tissu sain, il y a foie par nobule, il y a tissu fibreux, oyo eza ko altérer malembe fonction ya hépatique. Eza maladie moko grave oyo ko tika la stable to ko évoluer. Consommation abusive d'alcool nde eza cause principale ya maladie wana pe eza ko représenter 50 à 75% ya bakawana. Pe ba infection virale ndeti hépatite B to C oyo ezo représenter pe 5 à 25%. Cirrhose eza maladie moko silencieuse oyo se manifestaka une fois 80% ya ba cellules ya foie eza touché pe ko provoquer augmentation des infections bactériennes ainsi que cancer ya foie. Malheureusement traitement efficace pour na ko soigner maladie wana ezalaka te à part greffe ya foie. Kasi d'après étude moko euti ko salama na ba chercheurs britanniques à l'université à Southampton en Grande-Bretagne après avoir rassemblé ba données à 9 études antérieures oyo esalemaki epa ya 430 000 participants publiés récemment dans le magazine Top Santé. Dr Olivier Kennedy a découvert ce qui osomela 2 tasses de café par jour et ça a diminué risque il y a 44% ya développer cirrhose du foie en particulier et ça causé par l'hépatite non virale. Sur ce grand nombre de participants, 1990 bazalaki atteint de cirrhose du foie. Pour les chercheurs, on a plus, on a augmenté le nombre de consommation de tasses de café par jour. Plus aux pour réduire le risque de maladie. Notons que plus d'1 million de personnes bakufaka chaque année dans le monde de la cirrhose du foie. Café est un mélange complexe où il peut contenir des centaines de composés chimiques. Peut-être que pour l'instant, composés nini où il est chargé à protéger le foie et banité. En nombreuses populations à Kinshasa et au monde entier, oyo bali ko protéger vie na bango contre maladie wana ya cirrhose du foie bayeba na kolanda ba résultat ya recherche ya docteur Olivier Kennedy oyo azo conseiller na batu ba consommer 2 tasses de thé par jour pour na ko réduire risque ya cirrhose du foie. Kinshasa et l'équipe partout. Le même jeudi wana pasteur Pierre Kasambaka na église primitive a expliqué qu'il na micro ak ndenge Pâques eza fête biblique. Ça et l'équipe partout,
lelo magazine KNB toyaki na commune ya Lingwala na quartier Beauvant na église primitive ya pasteur Pierre Kassamba pona kotuna ye pourquoi bango na église ya bango ba fetaka pacte pendant que toza na semaine ya Pâques pasteur Kassamba Pierre ya lobi et pas na bango fête ya Pâques ezalaka te, raison pour laquelle tokitaki poto tuna ye pa pesa biso explication sur ces sujets. Pâques elingaki koloba liwa ya mwana na mpate bana na Israël en tant que église ya nkolo na boyokani ya kala bango nde bazwaki mitindo commandement ya kofete Pessah le 14e jour ya sanza ya liboso pona bango nkolo Yeshua babomaki ye na sanza oyo wana na date oyo wana le 14e jour du premier mois ya Nissan pona ba juif banda tango wana bato bakofete lisusu Pessah pona nini si ekokisamaki deja bafete oyo ekokisamaki deja ezali lokola fete ya kopema kokisami deja na kati na nkolo fete ya Pâques esi ekokisami deja na liwa ya nkolo fete ya prémisse esi ekokisami deja na lisekwa na ye fete ya Pentecôte esi ekokisamaki deja tango molimo ayaki pona mbala ya liboso na église le jour de la Pentecôte na Yerusalem. Sikoyo biso na église tozali kofete chaque jour na liloba ya petwa pe na nzela ya emoniseli ya molimo mosantu. Yango biso ba Kristo tokoki kofete lisusu lokola ba juif te oyo bazalaka kofete liboso yango ekokisama parce que baonde bazalaki ba gardien ya promesse na ba alliance. Bolandi ndenge pasteur Kassamba Pierre asoli na micro ya KNB concernant la fête des Pâques. Et singa soko kanga que église n'église et monelaka makambu na ndenge na surtout na ba fête o ya Pâques. Mais selon pasteur Kass na église ya primitive jamais bakotikalaka ko fêter fête wana ya Pâques parce que bango balobi que les fêtes ya kolia elambo yango nezali fête ya Pâques ba fête yango tango nyonso bango balingi. Kinshasa et l'équipe partout. En tout cas, ekozanga ndenge ningi rubrique boningaka mingi selfie kanga photo buka kingo pese kamoke. Bon continuez toujours kotinda ba photo na bino na page Facebook Kinshasa na biso. KNB en tout cas dégâts. Mokolo ya vendredi tolobelaki ndenge na ba famille soki papa azalaki polygame et que kufi bana ya basi ya liboso bazalaka na tendance ya kodomine bana ya basi ya mibali. Ça et l'équipe partout le magazine na bino tolingaki tosola un peu na bakino ba expliquer biso à propos ya constat moko tosali bana oyo babotamaka na mama ya liboso bazalaka toujours na tendance ya kodomine ba oyo babotami na mama ya mibale to na mama mosusu toki papa na bango akufi boyoka ndenge bakino bakoloba te wana eza esprit mabe parce que bana nyonso bazabana mutu moko bazandenge moko même selon droit na biso congolais ils ont reconnaître bana nyonso bazandenge moko. Alors bana oya mwasa liboso balingi ba dominer bana ya mwasa mibale ce n'est pas propre te zamalam te même dans la Bible bana nyonso bazana droit moko. Oh bazana esprit wana mingi balandaka ba mama na bango biso tobotami na papa mais na ba mama 4 ou 5 mais toza à peu près 10 à 11 mais ça bien na biso nyonso zaki na mapango ebele za mabe parce que papa boti bana il faut bana nyonso bazana kati ya maboko na ye ba makila na ye baza makanisi ne baza ye moko parce que quelque part elobaka mwana oyo aza lokola papa na ye mais comment yo okozwa biloko ya mingi mais papa boti bana 10 il faut bokabola ndenge moko ba mama pe baza kaka ba mama nyonso lokola mama ya ndako na mama ya libanda
baza kaka bana ya mutu wana nyonso baza na même appartenance même sang même valeur ekokoza na injustice te baza bana baza mpe na droit ya komérite oyo ezali intérêt ya papa na bango oyo atikaki donc eza makila ya papa na bango tokoki kosepare yango te droit oyo bana liboso bakoki kozwa bana mibale mpe bakoki kozwa yango eza problème te mpo basala partage moko ego quel que soit bana liboso bakolekela mais bana mibale mpe baza na droit ya quelque chose na part ya papa na bango bouti wana kolanda avis ya bakinois ndenge balobi biso na kani beto koyebisa vraiment na bana ke na bana ya mama liboso na bana ya mama mibale nyonso tozala kaka makila moko eza nango te ke no lokola papa akufi bino lokola boza bana mama liboso bonyokolaka baninga bino nde bozala na tendance toujours ya kodomine bango bobotelaka biloko ezala ya bino eza bongo te mowei ntango azalaki na bomoi asangisaki bana na ye asalaki biloko eza ya bana na ye nyonso c'est pas ke bino ntango bokotikala na nsima bodomine oyo baza libanda bozwa biloko nyonso bango bazwa eloko te vraiment eza malamu te boza makila moko bosangisa lelo oyo osala na bandeko na okeba bakosala yango mpe lobi na bana na yo Kinshasa et l'équipe partout. Le même vendredi wana to l'accès ki ndenge ba jeune kinois mingi bakoma soki ba enceinte moi si bakoma ko yana dikaze pona kolongola soni. L'équipe partout quand une bête qui tient terrain pour nous construire na ba kinois ba yebisa biso par rapport au phénomène o ezali ko régner na kin awa o bazali ko benga phénomène dikaze donc comme on a jeune garçon na jeune fille baza ko vivre na relation amoureuse okomona moi c'est soit comme na zemi mobali aloba ah tikana ke saka moi geste mo boy na lubaka moi dikaze mo boy pona pesa mais en soi mobali ayebi ke alingi na moi soit na te boyoka bakino ndenge bapesi ba point de vue na bango pona phénomène yango ba jeune garçon ya lelo baza nde biso kola ete biso za bana ba 65 ba oyo balandi na sima na biso 65 ba musu ba kontara neti ndenge azoki bala mwasi ausa perte amona so aza mbongo na ye vaut mieux amela alia ulia bala mwasi siko azobosana tangu yo ofandi na mwasi azuzeni obite na lukata 5 casier na kendo sa couverture pa ba mwasi aya bota après to fana na biso eza na mabete mais tango ekokoma na tour na yo oyo pe nengo sali mwana no pele ya muta osali bongo osepela relation amoureuse il faut que lobana ba vérité soko lingi mutu te yebisa ya na lingi na nga yo te yo lingi mutu te tango bokomi na zemi yango we na di casier par là biso ba jeune toza na vérité te na amour na biso ba parents na biso ba na amour moko sincère na pire parents moi si nangata na zana boy mais lelo comment il faut que ça moi si faut que ça mobali yango na moto ko suka na ba kanga lupangu ba di casier wana ba garçon mingi o nga na ebilele comme ça senté moi na moi c'est pour na couvrir et que ça la sonité pour na comme un peu honorer moi si nae nde ba comme ko courir moi mingi asombi moi di casier nae aloueka musique à makasi alukel même moi si moi robe soirée moko bien pourvu que nous va mekaka ko couvrir événement na le cas batu ba ka kete ba balaki moi na moi si na ba honorer qui est parce que sika okenanda ku même ba fandi ba boti ba na mi balemi sato mine batu baloba nini to monaka musique betaka batu bayaka et salaka fête donc babala qui est bolandi bakino ndenge bapesi ba point de vue na bango pour la phénomène oya dikaze en tout cas biso na kani beto zo yebisa bino na bana mibali soko yebi ko lingi mwana batute ko wolela ko ke ko salela dikaze te parce que eza perte kaka ya famille na yo pété eza pe perte na yo moko en plus ba mariage to salaka mariage coutumier ndem tezalaka compter na miso ya nzambe ata na miso pe ya l'état eza na ngote ba féticité ya mariage religieux wana to ko préférer so lingi mwana batute yebisa ke na lingi ete ko profiter te ke lokwa mwana batazana zemi pour que ko pesa di kaze ale likolo nango okoma ko beta e to koma olakise bambanda na sima olinga ete libala epanzana to ko préférer pesa di kaze ozuye bo comme ndako moko bo komi ko préparer mariage coutumier malembe bo bala na biso batu en tout cas que za esengo mingi na par rapport que obala ye opesa di kaze po bo aboutir na le côté les amabe qui et l'équipe partout. Samedi totunaki soki mwasi ya libala koki kozala ba camarade kaka babala to mwasi oyo pe aza na comportement malamu kiti na terrain pour na kwa kosolola na ba kinois soki femme mariée akoki kotambola na camarade nini oyo abala lokola ye to oyo aza na comportement malamu boyoka ba kinois ndenge bapesi ba point de vue na bango nga na rozizaka qualité
mais na expérience na ngai naza na camarade oyo tokola na ye Tiboye nde camarade na nga moko naza na ye mais ye abala te apona na ye nzela ya kozala mamelo aza na ye mamelo nga na bala pona kotuna ba conseil souvent tosololaka apesa nga ba conseil même si abala te nga pe napesaka ye ba conseil même si naza religieuse te yango elakisi ke camarade ezalaka oyo akoki kosalisa yo na ba conseil na comportement pe parce que ceux qui ozwi camarade oza marié ye aza célibataire mais azo vivre na mibali ebele ma comportement wana ekosimba te mais selon le lenge ya camarade wana azotambolela so azotambola malamu aza mutu fo baza pembeni na ye mais so azotambola mabe yo femme arero tambola na ye fo atambola na oyo pe aza na ndako ya libala oyo pe aza na bizaleli malamu akotambola na mwasi aza na ndako ya libala teke ye pe aza na bizaleli mabe aza atika mobali ne na ndako ye azobima te mais fo atambola na mwasi azake azo respecter aza fidèle ya mobali na ye mwasi ya libala akotambola na camarade oyo aza bizaleli malamu po nini peut-être na ndenge azaleli aki koapporter un plus 4 na ye na nzela ya baconseil na nzela ya makambo mosusu oyo abalalanu te ere mosusu oyo aza bizaleli mabe il faut éviter kotambola na ye parce que akoki kodétruire libala na ye ere mosusu aza pembeni na ye po adétruire libala na ye ki camaraderie en soi eza moins difficile par rapport à la tradition de biso en tant que africain mais toutefois conseil oyo koki kouta epai ya moninga ezalaka mabe te soki ekoapporter un plus na vie ya mutu wana puisque cela ne veut rien dire soki mwasi abali te akoki kopesa atoli ya malamu te ezo dépendre na comportement oyo aza nango bizaleli na ye na éducation oyo aza nango landi ba mama ndenge bapesi ba point de vue na bango mpona likambo ya femme mariée soki akokozala camarade nini en tout cas biso na KNB tozoloba ki camarade ekipaka nango te mpo camarade mosusu bokoki kobanda na ye banda azalaki mwana moketi akoli bali na ye pe te mais akomi religieuse mais akopesa mpe conseil ya malamu mais camarade mosusu aza mpe kaka wana mpona kopesa baconseil ya mabe mpo libala na ye ebonga te en tout cas biso tokosenga na bino botala camarade nini okoki kotambola na ye oyo azala comportement malamu apesaka baconseil ya bien mpo libala na ye ekeye liboso Kinshasa eleki partout bozalaki ebele liboso baposte télévision na bino mpona kolanda magazine KNB moko lelo ekomi na suka oyo nazalaki na esenga kopresente yango mpona bino na kati ya grande poste na commune ya Gombe soki olingi olata kitoko lokola baprésentatrice ya KNB kende mbangu epa mami Dorcas Kolo Ciseaux na maison Dorcas Confection na avenue la numéro 21 na commune ya Kasavu Kinshasa eleki partout. Allez,